Bana membre, mbote na bino. Naebi ke bozawa na kombo na ngai Dr Harmonie na motivatrice ba génération. Naebi ke bozawa na po bolanda mateya po na kolongono ya nzoto. Tokolobela mai matali AVC ezali accident ya ba vaisseau ya cerveau to pe ba tue ya mutu. Eyaka na lombango pe elakaka nango te. Ememaka bokono na kati ya mutu to pe cerveau. Boye na yango ezalaka na lolenge mibale. Oyo epermetaka biso to sala bokeseni na yango. Ya liboso eyaka soki tio moko oyo ememaka makila na kati ya mutu ekatani pe makila etani na kati ya mutu. Wana babengi yango AVC hémorragique to pe AVC ya makila. Eyaka na 15% ya baka. Kasi AVC mususu eyaka soki batio to pe ba artère oyo ya mutu oyo ememaka makila na mutu ese bouché. Ekoki kokangama soit makila esali boule to pe kayo na kati ya vaisseau o babengi ba artère. Yango wana babengi yango AVC ischémique to pe AVC ya kokauka. Eza forme fréquente. Babengi yango kufa ya cerveau. Na ba circonstance mibale ona uti kotanga AVC ezala ischémique, ezala hémorragique, eza makila ekangami na nzela ezokoma nango lisusu te esika esengeli. Tolingi koloba ete cerveau ezolia lisusu te, ezozwa makila oyo eza oxygéné te na ngambu oyo tio ezalaki kotinda makila liboso avant attaque wana ya. AVC eza une urgence. Esengeli kobikisa yango na lombango. Na yango ba minganga il faut basala ba examen misusu lokola ba imagerie pona ba bikisa yo ba yeba lolenge nini ezali forme nini ya AVC osali. Po ete ba AVC wana mibale ezalaka na ba traitement différent. Soki osali na lombango, bisika oyo ebebaki na cerveau ekozonga pe na lombango. Soki bosali na bino noki te, bolekisi bangonga, eza malamu te. Po na kati ya mutu wana oyo azobela, akokoba se kobungisa ba selile ya cerveau oyo normalement esenezela nango te. Na mikola lelo oyo, baminganga kutu nanu ba découvrir bakundoli na bango te lolenge nini ya kozongisa ba cellule ya cerveau soki ebebi. Nde bongo soki boumeli bomemi mutu na hôpital te, AVC continue ko détruire ba cellule na ye ekomema ba séquelles pe ekomema bilembo ya AVC to pe ba signe ya AVC kolandana na bisika o attaque esalami na cerveau. Ekoki kozala ndeti ba trouble ya mouvement, ba trouble ya équilibre, o mona mutu munoko ekei ngambo moko etiki lisu ya kofungwama na ngambo mususu, munoko esali boye misu boye. Mutu asali paralysie peut-être na liboko elembi ou bien likolo kaka, likolo na ngambo moko ou bien katikati ya nzoto na lokolo na loboko ese paralysé. Mutu akoki kozwa trouble mususu eza trouble ya kosentir osimbi ebo ya zoyoka na ete kosimbi. Mususu eza ya koloba, ekoki kozwa elobeli to pe formulation ya ba mot. Trouble mususu eza ya komona na misu, lisu moko okoki omona flou to pozo mona mibale na kati ya lisu moko. Lisu ekoki pe soudainement pe emona nango lisu te. Bongo nde tolobi kasi. Soki mutu moko na ndako na biso asali ba signe oyo touti kotanga likolo, to sala nini? Esengeli na biso bato toza na nzoto makasi to benga na centre moko ya santé na kolandana na munganga oyo ako expliquer biso to expliquer ye nini tomoni amema biso a orienter biso na hôpital nini to kende. Soki boza na munganga oyo alandela bino na libota pe boyebisi ye po
toyeba esika nini amema biso pona to traiter ndeko na biso na lombango. Toyeba ete AVC traitement nango ezali selon forme o mutasali na esi bino eza ischémique na hémorragique. Traitement eza mon côté. Motuna mususu ekweleli biso. Kasi nani akoki kosala AVC yango? Ano ezali ete bato bazali exposé pona kosala AVC eza bato baza âgé de plus de 50 ans. Bao balekisi mbula wana ekoki kosala mela bango kasi ekoki pe koya na bayo bazali na mbula mukie avant 50 ans. Ezoko dépendre ba facteur ya exposition ya mutu. Tope ba risque ya vie ya moto na mutu lolongi azobika vie na ye. Lokola ba stress a lelo ya vie. Batu nyonso ba stress aka. Ba stress nyonso ezali exposé pona kosala AVC. Tolobaki ba hypertendu. Rappelez-vous, tolobaki hypertension artérielle eza exposé pona kosala ba complication eza esalaka AVCP. Ba melimakaya bazali exposé. Bato basalaka sporté baza exposé. Bato bazana ba kilo ebele koleka. Deto mituni to sala nini pona kokima AVC. To peso ki AVC se komela biso to sala ndeni po embandela mate. Tolobi ete biloko misato ezo sangisa makambo ebele. Ya liboso to bongisaka bolandeli ya sante na biso epa ya minganga tango nyonso. Soki bapesi biso bakisi to meleke yango na lolenge o esengeli. To salaka ba examen ya makila atambala moko na mbula. Oui, toyebi eza nango bila bizaleli na biso ba africain te. Kasi so tolingi tobika mikolo ebele, il faut tolandela. Changeons nos mentalités. Yami balé, lolenge na yo ya kobika tope bolei na yo. Liaka bio, lia équilibré. Mungwa mukie, biloko ya mafuta mukie, sukali mukie. Bokitisa quantité ya komela makaya. Biloko na bino bomelaka. Oh, bobombaka milangi nango wana po bosombaka lisusu. Bokitisa mukie. Masango esalami na alcool bomela mukie. Tobo ite na air à fête moi mais mukie. Na sengi na bino bosalaka sport mingi ata 2 fois par semaine. Et yenge beni na bozala ni nzoto na bino kolongono selon que tu te sens. Nde osala ba exercice ya endurance, ndeti marche, ndeti yoga. Esengeli kosala. Na yebisi bino bongo pe na tondi bino botondi.